Boye Bolamu na émission na bino Popola Popola. Boye Bolamu na télévision na bino HD la Congolaise TV. La chaîne culturelle, la chaîne en partenariat avec la révolution culturelle RDC. Mbote na yo, Mama Espérance Bongo, na musika Isigozali. Mbote na yo, Piranson Bendo Mpungu, le sponsor de cette émission na Pesio Mbote. Mbote pena bino nyoso. Baobo lula pena, baobo sa bona penza, baoyo, bosalaka ba commentaire tango nyoso na émission na biso Popola Popola. Lelo na yaki poto meka mwa koloba moke. Batata mwasi. Ba papa leki, ba papa kulutu. Ba oyo bayaka koboto la bana mapango na pesi bino mbote. Mbote na bino. Ba obosila ka bandeko bakufa. Po boboto la bana biloko na bango. Bana batika na pasi. Bino bobonga. Mbote na bino. Lelo to yeto meka koloba moke likambo o etali héritage. To yebi mo héritage etali ko kitana na eloko. To yebi ba kutimi mususu ndenge bozolaka na ba kutimi na bino nana ko tikala na eloko. Mais to bosana te. Lelo mokilize ya ko changer. Mokilize bongwana. Nalobi tango tata to mama azoluka eloko na ye. Azobundana na klasi to na koteka. Asombi eloko na ye. Aboti bana na ye po bana ne batikala nango. Yo yo akozwa poza nani. Wata na sonité. Omona bopi botoli nyonso botiki pe bana pe vide. O esi asala bongo soni na yo pe na pesi yo mbote. Isa mawa mingi Tata mwasi. Papa leki papa kulutu. Eza nini kaka? Ndeko akufi atiki bana. Ndeko akufi atiki bana. Bino moyeko wela biloko kuzwa biloko nyonso. Pona na bibana natangi mwasi te Po bolo ke mwasi uta na famille mususu. Papa leki, papa kulutu. Tata mwasi. Moni mwasi nanga biloko nanga ya ye. Esika nga na ye tokaki pasi bozalaki te. Tango nga na ye toko nyoka matoko zoma yele ndenge nini ya kosala ya kosomba biloko na biso na bino bozalaki te. Boye pe boyoka ta mawa te na bana o nga na boti makila nanga bozwi nyonso boke nango. Tata mwasi, papa kulutu, papa leki, baba boto la biloko ya famille, mbote na bino. Mitema mabebo ya nini? Do bino bosomba kate, bosala kate bozela ka bato akufa po bozwa. Pasi oyo mwasi na mobali na bayoka ki pona kosomba lupango, to ya kosomba mutuka. Bino bozala kite. Bozalaki te. Boyebi ndenge banyokwami te. Pona nini koluka koya kobotola biloko nyonso. Basi yango pezaka ya bino ya village. Moi je parle à vous. Bino basi ya lelo boyoka. Malamu okufa babo maleba loka yo mais eloko ya ngana yo kotika moto zwa te. Bakutim ekufa kala. Toi na mboka te. Ici nous sommes à la capitale. Ce qui nous t'a botte le local mobile na yo kende ko funda. Voilà pourquoi to senga na bino bo régulariser mabala na bino. Atoko linga koma communauté, atoko linga ko koma na nini na église te, mais abala yo na ndenge ya bokoko, oza na droit. Et puis les balles civiles dans l'église et ça la rende comme si tu l'ingate il faut fêter ça la gamme munene non ce qui vous sali des libala coutume boko kendika na l'état bobi ke tuuti ko balana bozuka témoin zo kimbonga keika ndengwana ba tsali libino makambo sili sinango izaka te fo ke bato te minolo te wana ni biso to ka ba stratégie ba ndengmo bato mona biso to te l'état e babino bokeka na batemwe mozo kimbongo bokei bolaksi na leta oui biso to zimbongo ok babalani
ndenge nini méthode na bino ya libala eza ndenge nini esili bobala ni bolatia mababa esili. Et l'église, et surtout même à l'église catholique, les prêtres le demandent. Attends la sacristie. Petra bénisse mino kaka. C'est fini. C'est fini. Na biso to ngama bana ngo za minene ndenge nini fo mona kabiso to bana na ndenge nini. Maman kangama na papa amema yo na l'état. Kangama na papa amema yo na l'état. Papa alakisa yo na l'état. Et puis boyeba ndenge nini bokosala makambo etali biloko na bino ya libala. Ndenge nini bokoki kokabula yango. Keba kozanga. Keba kolala na bana libanda. Nalobi mutema mabe yango ya nini? Ata kutu ndeko na bino abala yo officiellement te. Bafandi bambule belé pe 15 ans, 10 ans, 20 ans. Banyoka mpo basumba biloko wana boya kobotola yango ata bino mo mitema mabe ya boye. Kanisa siko yo nde mobali okufi. Baya kobotola mo sina ona bana biloko. Si ota papa mabe, si olingaka bana na yo te. Yango koloba kino esa eloko te. Vraiment, yo mwasi tata mwasi. Yo penda mobali no akufi bandeko mobali no baya kobotola biloko. Batika ona bana na yo vite. Yo kosepela. Bandeko oyo bamesana kobotola biloko ya bandeko na bango epa na basi na bana na bango na pesi bino mbote. Mbote po mate ko bosa esepelisa batu te. Comment kotika mwana ya batu ya mwasi maboko pamba na bana oyo ya bino bana ondeko na bino atiki. Après peso moni ba fele mususu ema ngo papa na bango kende atika bango buzoba. Baoya yo moko ndeko na yo atiki obotoli bango biloko. Tangu suba wana sokela mawana babotoli bango biloko ndeko botoli baoya yo. Bandeko oyo bazelaka bandeko na bango bakufa po bazo ba bien. Nana yebisi bino ke ya okufa avant yo. Nana yebisi yo ke ya okufa avant yo. Buzoba boya nini? Ndeko na nga sala libota na ye. Touta ke sika moko oui, papa moko, mama moko, tu ke sika moko toza bandeko oui, ndeko na nga. Mais sika ke ya ke ko sala libota na ye. Asui mwasi na ye molongani. Aboti bana na ye makila na ye bazali. Yo okukende kobotola biloko wana pourquoi? Poza ndeko na yo olingo bake yo siko leki bana na ye na makasi oleki bana na ye na makila. Do bolingo makila oyo za nango na ye eleki oyo ye na bana na ye. Batata mwasi ba papa kulutu ba papa leki bizaleli ya boy to tikako eta bizaleli ya kala lelo Kinshasa batu bakolela bana bakolela bakotambwa na balabala to komona bana bakoteka ba mai bana bakoteka ba fruit soko tuni sango leli otuni sango leli oyokela bango ata mawa te. Ata mawa eza te. Voilà pourquoi tokoma koyoka ta mususu na mabala mususu oka mwasi asalaka makambo ne pembeni sa mobala yoka sa mobala yeba. Ah oui bongo soki famille na bino bwa mabe soki famille na yo na loba na yo mobali bino yo baninga na nga mibali soki mwasi na yo akomi kosala makambo na pembeni asomba lupango neto nini parce que tu as ba tribu mususu bandeko na ye baleki mwasi na bana tango asala aibika asala ne bandeko na ye aipe très bien que après nga ba ya kozwa biloko oyo a trouver yango normal mobali zoba
awa mususu basepelaka na kutimi wana kesima kokufa na ye bato fo bawela biloko. Ah oui, bazali. Po tozalaka entre biso baseni tobetaka masolo kapena ngani ngamina kutimi wana benako ata na kufa na kapena botoli bawela bina biloko nanga. Bandeko. Na sepeli kaka po na Kinshasa mo wa famille belé to comment on comprendre eloko wana. Ke we ndeko za ndeko. Ah oui. Bandeko mibali boko ya peut-être bilamba nanga. Bosengi pesa biloko ndeko na biso ya nzoto. Bozwi. Pesa ba sapatu na ye, bilamba na ye, ba biloko muso ya ndengo wana. Boko toucher ndako na ngate, boko toucher mituka na ngate, na bana, na mwasi. Parce que moi si nanga siko tanga na zate, ye muta tikeli ko na tata pe mama ya bana. Bula ko boto le biloko. Polo bia ko mandenge ni. Atambo na balabala. Et ceux qui bana ba komi ko souffrir. Après un mois, 2 mois, sur mobile, mususu. Ah, bon, maki mobile. Talaka sur mobile. Mais oui, pour bonyoko lié. Ah, on laisse ça bana ngondenge ni boboto ni nyoso. Est-ce que vous voyez que ça na basi mususu soka bala, azana courage à osonga na famille na bangote. Attaque au film mobile. Il y a des femmes, hein. Ah, kokato ki ni kolela na famille na bango po bane bazoka nzala. Bazali. Mais mobali atikelier moi eloko ko za nango binu boya ko botola ata binu moko binu mo zo place wana yo tata moi si zo place ande kwa moi si wana yo lingi ko botola biloko tata kulutu papa leki yo zo place ande ko oya kufi na bana na yo siko na moi si na yo. Oyanga na obima la bino mwa bana na nga wana ndenge babotami na ba niveau hôpital na uti ne bazo botama na mwa souffrance wana omona ne mama na bango zo nyoka mapo bota bango tout ça est-ce que nga na zatenga papa na tiki na yoka o Jean-Jacques yozwa ozo kila yozwa hein ah merci à vous la famille Mangoto pour na bien comportement na binoté na ebi besoin d'éducation bien la famille Mangoto na ebi ke soki atana zate soki na kei famille nanga bakolanda nde bolamu bana nanga pour ebi ke za bana na bango. Voilà pourquoi chez nous les Mangoto on s'appelle pas cousin et cousine hein biso na famille Mangoto bana biso bana oyo minga boti bana oyo sokila boti bana oyo bosala boti bana oyo sigwa boti biso bana biso to lingate babenga na ba cousin et cousine babenga na ka frère et sœur. Jamais okoyoka zokila jamais okoyoka ngai na kobenga mwana ya mami o mon neveu ma nièce non biso benga toujours mon fils ma fille. Pona kolakisa bolingo na ki atana zate bandeko na nga bakosana bolingo ya bana na ngai bakosana bolingo ya mwasi na nga bakosimba na eloko te. C'est ça la famille. Batata mwasi batata kulutu batata leki ya mitema mabe o balingaka bolamu bana baninga te o bazilaka bandeko bakufa po bazwa bolamu na pesi bino mbote mbote bozalaka bino mais nzambe oyo balobaka nzambe ya baveve pe ya baorphelin. Merci à vous bandeko bolinga ikolanda ngai mokola lelo to mingai ka kolobela ngo parce que to komona ngaso na otsa biso mingi za ona moina balabala ndina ikoloba. Comprenez-moi que je suis un encadré de jeunes, un directeur de l'école, makamubele na leki na jeunesse, na mona mwana moko baninga ba ke classe ya mimi mai, susa mimi ba fruit na mutu, eza pasi. Faut l'état au kota pe makambo makasi. L'état. Biso ba oyo, bino ba oyo, bozana parlement,
bomeka mwa moke ko voter pe ba loi pour na ko protéger mwasi oyo nanu babali officiellement te na biloko ya mobali na ye. Toluka ko protéger bango. Bato souffrir na bana. To meka pe ko voter moi eloko moko boye. Oyo ko banoke na tana niveau ya ministère ya social pour na ko aider mwasi na bana batikali o mobali azalaki eloko te. Tokuluba mingi. Kasi pona biso ngonge pesa mi puto suka awa. Yango na pesi mbote na nga na bino nyonso. Oyo bolula HD la Congolaise TV. Bino bolula émission popola. Ba sujet tozozela. Mituna tozozela. Na pesi bino mbote. Mon vieux Desh Derrick Yaman. Mutema Marikla Yanganda. Na pesi mbote mon vieux. Mbote na ngai na pesi yango lisusu na mon vieux Mike Kunzo. Na mon vieux Innocent Machaka et Chantal Machaka. Na wiko bossa na te. Mon vieux du sang. Kulutu est né de notre famille. Zakari Minga Mangoto na peso mbote na musike sikozali. Impact Kitenge na peso mbote. Champion. Motema Nadine Bibi. Zoayo. Légende. Bovi Katai Famba na peso mbote. Marusu Seke na obosa na ote mbote na opezali. Hein? José Makandelo. Mwana Ifasik na peso mbote. Poza wana pona otalaka mwa koteba erreur ezali polo baka po bongisaka na peso mbote na musike sikozali. Sans oublier mes 3 sœurs au balandanga mingi pe ba pesa katoli Fadili Kasi. Merci beaucoup. Na pesi pe yombote maman Julienne, maman sociale. Na pesi yombote. Charlène Mbadou doa yombote. José Mbuku na sukisi na yo pona koloba te maloba nyonso lobi eyaki na matoi na yo ki pe to kobongisa ndenge ni to kosala makambo susu poto kende liboso. Merci à toi ma camerawoman Inès Rit Pedro Sangolo zoya yo pe mbote elongo na technique mobimba to pesi bino mbote botika la malamu. Allez, bye.